Bandeko balandi ya Congo Millennium toza na esengo penza na émission na biso l'invité koya na orphelinat bota lolenge kani bana bavivaka bomona ndenge pasi eza na Kinshasa bomona bana poto ba otan mususu olie obwaki biloko tangu yango pe ya kosunga maman Colette Ndinga ensemble vraiment na fondation na yo le Dieu de Moïse tala vraiment toza na besoin ya ba aide na bino Eric Lusandu ya atape ko Riki di Bendi maman Jolie di Bendi toza na besoin na bino o évangéliste Guigui Kabuya boza besoin que bo sunga bana oyo parce que eza très important ba oyo ba sungaka nzambe azangaka te ko pambola bango Cécile Osango inbox mambo sala yango bwana besoin nzamba pambola bino mambo ebele ya kosala yango maman Jolie di Bendi pour nzambe garder yo apesi yo parce que ça rappelle bien biso to bokwami na ba famille na biso to moni ba maman aussi la maman caprice mais bano ba la banani caprice moi si mo azwana ezemi ke quelque part abwaki maman mora lokotaka bango ayaka na bango awa to landa ndenge nini babokola bango ndenge nini elekaka ya Pauline Misaka motema ya papa Roger Massamba to ana besoin na bino ba openza bosungaka nous avons besoin de vous champion Magushi Ponsek papa social os Osango to ana besoin boza tellement ebele bino bayo bolingaka kosunga botande bano bazo souffrir et on se retrouve juste après. Prions pour notre destinée. Père, je te rends grâce parce que tes paroles sont esprit et vie. Ta parole déclare, tu connais les projets que tu as formés pour moi. Projets de bonheur et non de malheur, pour me donner un avenir et une espérance. Je crois dans mon cœur que mon avenir est dans ta main puissante. C'est pourquoi je n'ai peur pour mon lendemain. Parce que je sais, tu as une destinée merveilleuse pour moi au nom de Jésus. Seigneur, je me tiens sur ta parole et je déclare ma destinée à ton règne. Ta parole déclare, comme j'ai tout abandonné pour te suivre, j'ai reçu au Saint-Père plus de la vie éternelle au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur et je confie dans ma bouche que je dois commencer à vivre à ton règne. Je déclare que mon Dieu m'a donné le pouvoir de dominer sur la planète et de jouir de tout ma chose. Je crois et je confesse que je ne veux pas mourir avant le temps. J'aurai un an et bien vie, une vie prospère et glorieuse au nom de Jésus. On acclame très fort. C'est pas vrai femme, mais elle n'a rien du tout. Bouta la carte dit qu'il va tout vivre. Ils sont là pour dépouiller caca. Les vous ça m'a zambé. Si tu veux parler. Oh, débat-toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Au nom puissant de J'ai parlez sans deux. Au nom puissant de parlez sans deux. Recommandons ces moments pour aimer du Seigneur. Dis Seigneur, merci pour cette visite. Merci pour le moment que tu nous accordes de parler encore de toi, de rester encore sur ta face. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette visite. Merci pour tes enfants que tu as venus en sécurité. Merci pour ta servante qui t'a utilisé des mains pour venir voir tes enfants. Et d'amour, sois élevé dessus. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur parce que nous nous Bonjour Maman Esther. Bonjour. Maman Esther Mokambi, il y a orphelinat, peut-être que vous avez un orphelinat. Orphelinat et Eden. Et là, c'est encadrement des enfants vulnérables. Alors Eden est sa vision.
vision autre ça na mongo pour ça que les enfants qui sont hébergés na place où va vivre mokolo lokola ndenge za na jardin d'Éden. Na jardin d'Éden Dieu avait tout créé et tout ce qu'il avait créé était bon. Donc vision na biso ngwana et Eve est un encadrement des enfants vulnérables. Eden est une vision autre pesi un jour bana ba vivre bongo. Maman Esther, ba difficulté nini oyo beaucoup tanaka nango awa na orphelinat. Na kati orphelinat ba difficulté eza énorme. Boyebi ke na ba famille eza na no pasi. So za ba misatu mibale. Moi mi 45 eza. Biso eza plus parce que baza ebele. Ba difficulté ya classe na bango, ba difficulté ya rolala, ba difficulté ya espace ya ndako. Donc, wana to beti pa c'était sur Minerva la bana fala. Nombre effectif ya bana. Bana bazala nombre 67 mais 42 de batangaka. Siko bambongo wana nyonso oyo futaka na ba frais scolaires na bango ozora yango wapi? Biso tozo travailler na maraîchage na agriculture. Soki na sali ba pondu na ngana sali ba fufu mwandamu nazo futa c'est dur. Mais soki pe personne a bonne volonté à l'équipe akoko zoapele ya mwana moko afuti quelques rares fois mais donc bon ka obeta mutuka ndemo l'état sungaka bino te l'état sungaka te l'état pesaka eloko te kati orphelinat l'état atikaka nde mwana atiki mwana sa mukanda tango kezwa mukanda ofuti mbongo pozwa mukanda mwana wana ayebana kaza vraiment orphelin na kati orphelinat l'état pesaka eloko te. Et bon, donc, bana depuis babandi kelasi na bango, maman c'est encore yeb sabiso ozwara bana en orphelinat à partir à âge. Bon, normalement on a lingaka moins de 5 ans. Moins de 5 ans. Ka ba oyo ba roleka par commune, affaires sociales ya commune da eko tika bango. Batika ka à partir à l'état ou bien ba chef de rue ou bien ba église. La chaîne à l'église, personne qui va le côté soit moi soit maman qui fait la place à Obota, bandeko baboy, de ba rotika. Alors ba famille on a plus tard ba zonge la côté maman Esther po ba ya kozwa bana bango. Bon, et ça difficile pour oyeba famille. Na mona na nte famille ya zonga bongo po moi nos yeux ya bébé, oyebi ku école na ite. Oyebi te so za muyansi mumbala mutamuluba ngala donc e bande omoni bango wana. Baébité à l'école ni donc baébi ka école na bango école à Maman Esther parce que babenga bango pe na classe ba kitenga donc kombo nanga Maman Esther est arrivé là peu de fois neti pe mameta wuti mikili ya poto ayebo alobi adopter mwana oteka pe bana to opesa ka bana. Bon marché à tipo na bande des arts na Ancien Testament ou quoi je sais pas mais jusque là na mona marché mo ote bateka bana. Pour ceux qui marchent en Ouézara, beaucoup de gens belé, na évité marché on a ceux qui zara. On a évité adoption internationale, soit locale, ils ont droit de la, ils ont droit de la famille. Donc un enfant a droit à une famille. Au coquille qu'on fait adopter moi na, qu'on landissama, mibe kwa mboka na biso. Mais le col a mibe kwa mboka na biso, tellement na likambouane et ça m'a sauté et ça m'a raté voilà. Maman Esther attend que maman conseille nini siko ko pesa na basi o bazozwa zemi po babwaka bana. Conseil na opesa bango eza que bilenge surtout bilenge. Bilenge pona ko salela ki bolenge na yo eza ka te ko leka na mibali. Ko bala pe na bolenge eza malamu. So ba ko bala yo za na trop jeune eza pe mabete. So za 18 ans ko bala na yo ozo engagement. Mais ceux qui ont moniqué au commun zemi na yo ndenge yeli yo bongo, je préfère d'abord au bois comme on a été, que na orphelinat. Et de deux, misala eza ebele. Misala motu moko te ata bako sabiso te eza mokonzi moko te akoya atandi misala mboka mobimba. Misala ezikria eza talent. Na kati na yo soki okoyi oyebi okanga soki eza musala. Soki oyebi koteka eza musala. Soki obongisa to ba téléphone na ndako zo bongisa eza déjà talent na yo développer yango salaka oko gagner. Ke okoma na niveau ya kozoba zemi ozui obwaki pour Maman Esther à souffrir. Baza ba être humain o nzamba kelaki. Nzamba kelaki ye tango azana libumu na yo banda seconde akotaki. Tango yo olongoli eto soit ozui obwaki ye. Tu ne seras pas heureuse. Vino mobimba. Ta mususu mukolo bwaka ki mwana
omoni ke siko sava na otala mombunga ezokende mama nzambe aza na mokolo na ye un jour na ye ezali oyo kolukelongi ne ndenge nyonso akomimonisa lisusu te parce que être humain babwakaka ye te batekaka ye te nde toyokaka donc eza précieux tala yo moko ndenge okoli wana soki babwakaka yo oyo ozosala lelo yango napesi vraiment conseil na bajeune fille tanga sala mwa formation nyonso ezali kende kotala ete esika baninga baokanga basuki banda kolandela plantaka ndeni asaka ndeni okoplante suki okosala mosala okozala malamu. Maman, un message na baye nyonso bazolanda. Oui, na baye nyonso bazolanda nga orphelinat ezali esika te o biso to bandolo ba boya kotalela biso. Tu devrais être touché de toi-même. Yo moko tango yo moni ke bana baza plus na 5 na ndaku nazo souffrir. Bon ba o baza 60, plus de 60 ba o sa ndeni. Yo moko na bolingo na yo okotelema inde oyoko sunga bana parce que Dieu va te bénir. Je vous assure que toutes les personnes qui sont passées par ici na orphelinat vede bazaka na témoignage. Soki opamboli bana kozela te ke nga peta musu na kozwa mbongo na vie na nga to na kosala boyete. Nzamba kopambolo makasi ta musu ko épargner yo na liwa na likamoko lingeyela mwana ndeko na yo tout ça nzamba épargner yo. Baza bana biso nyonso baza bana ka mindete baza bana biso donc biso toza obligé ya kosangana na bino bozolandanga tosungi bango. Merci. Ke toza nango tobika kopesa bana biso ba mama oyo toza na Europe nasengi Europe mobimba te nasengi Europe mobimba nasengi Kinshasa mobimba bao baza nango moke ata enfant ata moke tomika soutenir bana ta bana ya bikebo bino koza ba mama penza oyo azana mwa o ayebi ndenge azalaka na mwana ya mokebo ayebi nini ayebi eloko nini siko eloko eza te mwana aza kose retrouve te mwana aza komona kaka aza na bato mais aza kose retrouve kote aza te ni papa ni mama siko azomona oyo bakomi ba mama eza biso oyo bakomi ba papa eza biso papa mama moke nasengi mingi te nasengi kaka ata enfant ata bilamba na tobombaka wana ata biloko ya mike lelo tokomi na ntango bakaya baklasi bakaye baza pusa bakende baklasi bazala na biki bazala na kaye mais soki biso topesi bango te bango baozwa wapi yango eloo nasengi na bino bamama na ngai bamama sude nazobosana na nga bakombo mosusu bosilika te nazobosana bafemme debout nazobosana nabosani epele mais oyo natangi te bolimbisa ngai mais nayebi ke bapapa bakonzi tozala posa na bino botelema bapapa bosunga biso soki bosungi te tozomona ndenge nini tokobana te na bana tala bana bazokoyeba kose retrouve te yango wana napesi fondation na nga espoir d'avenir métalor toto bakutani na nga espoir ezali avenir mpe ezali mais c'est-à-dire bakutani ka na nga te bakutani na biso bamama nyonso bapapa nyonso bino nyonso boza bamama boyebi kaka nde tozalaka na bana biso ndenge totambolaka na bango tokangamaka na bango sukoli bango sali mama jevi asali yo meme bizeti na ya mwana metala ebele mama Esther akokozwa bango nyonso ebele bazwa bizeti ndeni me nasengi na bino kalisili vraiment nzambe wana mona nzambe wana pesaki ngai eloko oyo nasengaki nzambe nasali oyo nasalaki alliance na ye mpo nasalaki alliance na nzambe na nga naza intercesseuse naza protocole c'est-à-dire nasalela nzambe naza servante de Dieu donc nasengi ezaloza nani nasengi ka lisungi vraiment tosunga bana ta tokomi na période ya barentrée scolaire ekosenga makambo ebele bamama ta un fois pamba mbala liboso eza bato mingi bakokama bamona ngai mbala liboso nasali association fondation pendant une année sikoyo nde na démarre sikoyo bamakambo mais naye kotala bana
ndapesa bango biloko napesa bango badon oyo ekokeli na ngai mama nasengi kaka lisungi naza liloko ya koloba te bamama na ngai maloba ezozanga ngai ya koloba nazokoka te koloba te moko kozomona mpe mibala biso na ngai nazomona c'est très mal j'arrive même pas nazo arriver même pas nazo ko arriver même pas nazomona ko tellement émotion na yo kaka namonaka na babanini me na komona boye namoni yango mpenza na nini na nga lelo namoni yango na misi lelo vraiment namoni yango natali ndenge bana bazovivre koloba kaka na kalite mosala nzambe initiative oyo mama Esther azwaki ya kofungolisa orphelinat ezalaki nango sentiment te mais ezalaki bolingo mpe mpasi oyo emataki ye na motema mpona kosala eloko ya boye mpe azosala yango na basoutien ya bato te mais na bafond propre na ye yango wana mama Meta yaki na Bijou Bokonda yaki kompane na libota mpe nanga mosala nzambe prophète Junior Tshongo bayaki kocontribue na vision oyo bayaki kocontribue mpe komona baorphelin ndenge nini baza kovanda ndenge nini baza kovivre au Bible yebisinga na mukanda na Osée chapitre 14 verset 3 c'est auprès de toi que les orphelins trouvent leur compassion. C'est-à-dire Nzambe akokita boite asala to Nzambe akomimonisa mawa na ete akotouche kaka motema ya bato akotinda kaka bato elelo oyo Nzambe atouche motema ya espoir d'avenir métalor na libota mobimba na Bijou Bokonde koya ko visiter bana ko compléter un plus yango nazo senga na bana Nzambe oza chrétien oza chrétienne oza na libanda mboka tala ndenge bana nazo vivre pasi eza vraiment makasi pasi eza vraiment makasi eza na adage moko tolobaka biso to ba africain sapi moko esukola ke longité moma yango oyo mama Meta espoir d'avenir métalor ayepe na lisapi na yo pe soko ye na lisapi na yo Bijou Bokonde na lisapi na yo Herman Kasongo président ya groupe théâtral Congo prophète no yo prophète Junior Tshongo na sengi yo lisungi orphelinat yango eza na posa ya lisungi eza na posa soutien tandenge bana bazovanda tandenge bazolia tozoyeba te oyo eza initiative moko ya kitoko mama Esther azwaki et espoir d'avenir métalor eye na contribution Bijou Bokonde aza wana biso basala nzambe tozana toza cirque na bolingo tozalaka nango makambo ekomarche bien. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apesa bana maele, Nzambe abatela bana na landi prière na bango, na mukana na Jérémie peut-être bazo prier, na monia on a Jérémie chapitre 29 verset 11. Je vous ai formé les projets de bonheur et non de malheur. Nzambe azana ba projet malamu pona bana oyo. Yango wana bana baza ko rappeler Nzambe. Po ba projet wana ya malamu on Nzambe azana ngo pona bane ko kisama. Nzambe ko kitate. Eza yo mutu zolandanga mama. Eza yo nde mutu zolandanga papa. Ozana bilamba, ozana mbongo. Yaka ko soutenir centre d'orphelinat oyo Nzambe akozangisa te kopambola yo pe Nzambe akose souvenir na yo po azalaka juste et fidèle na maloba na yo. Que Dieu vous bénisse. Na biso kolo apambola bino fondation oyo nayebi ke espoir d'avenir voilà mitalo en droit Nzambe apambola yo na initiative oyo epa na yo nayebi ke okola po poni ba cible bien Nzambe opambola mingi bana poto nde bouti kolanda biso tozosala biso musala tozosala musala Nzambe apesi biso tosala. C'est pas si on doit parler de l'héros à l'ombre toza na biso wana bino boza bayaya bana oyo ba mama bana ba papa bana oyo so bombo sunga bana na kosenga mingi bopesa na motema na bino lepe ezala muke ezala mingi me bopesa wana motema moko ezalaka bienvenu toza na besoin ya bino nyonso musapi moko esukola ke longité toza na église impact focus ministres oyo ezo sunga mingi na kofuta ndako oyo eza kofutela awa pe bazoteka yango boyebi ke bano baza bana na bino tozolansa appel na mutu nyonso ya malamu oyo akoloba ke ngai nalingi na ngai nakoma koko na bukoko na ngai na zala vraiment bien na bo vieillesse nanga
nalingi kozwa ata ndako na ngai napesa bana wana nalingi kosala ata boye parce que boyebi bien ke église ezalaka na baka ebele eza kaka biso pamba te quel que soit monene nango baka eza mpe ebele donc ce n'est pas possible que mosapi moko esukolaka elongi yango nazosenga vraiment lisungi na bino ekokomela biso malamu merci. Asana ye mwana nzambe, asana ye mwana nzambe, asana ye mwana nzambe, alobaka te, afundaka te, aswanaka te, alobaka te, asana ye mwana nzambe, asana ye mwana nzambe, asana ye mwana nzambe, asana ye mwana nzambe. Alubakatea, abulakate, aswanakate, alilakate, asana yemwana, asana yemwana, asana yemwana, asana yemwana, akopete kichaka, akopete kichaka, akopete kichaka. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. L'invité Essengo Ezalaki de notre Koyebake Bozali Ebele. Surtout, continuez à vous abonner na site Nabiso Congo Millennium. Matolingi bino tellement mingi. Soki Nzambe Azongite, retrouvez-nous prochainement. Kaka, na 4 émissions l'invité, mais naba invité Peka Ndenge Zalara. Nzambe Pambola bino. Au revoir.